Fidèle internet de RTech TV officiel, la chaîne des références. Bienvenue sur votre émission. Je suis la votre humble servante Carmen Aladio, la diva. Merci de ma confiance, merci de ma fidélité. Candide Aloubaïska, vous avez d'informations, il y a vrai, il y a solide à la RTech TV. Il y a Carmen Aladio, on a sa cabine d'informations. Lolo Nadana a péché le tomé, quand on a moi du sowebi, nous d'autant la trop micolo. Je suis là pour vous appeler sa biseau bas détail. Là, je dis bonjour à mon papa, Jean-Pouika Béa, pourquoi pas. Et là, papa na Arsavine, joyeux anniversaire à toi. Nous de la journée, nous profiter de la journée, nous sommes à l'âme, ou ici, nous avons l'année passée, nous ici, je dis bonjour encore à Lévi Kadogou de Paris, des gros bisous à toi. Pourquoi pas, Jonathan derrière la caméra, Annel assistant assistant dans journal Hello. Merci à Andy, mon réalisateur privé, Andy Louis, merci à toi. Acholé, bonjour. Bonjour maman journaliste na yo ki yo lobi ke na salie papa na nga na komba kabe ya papa na bina za muluba papa na biso boss na ngai boss na za muluba abala mutabandu no ebandeni na sepeli makasi pona na kotelemela makambo na vraiment boss kabe ya vraiment na osepela tokota no na cohésion oyo ya abala tribalisme na lukelo mwasi mo kota bandundu kuna boss ko so abala na ndimite ke abala na ndimite ponde na yo ka kombo kabe ya iza ba kombo moko serie ke bazaka mbango ko bala te sur les moutons le boye bité aluki mutu moko atamba kota idiofa kuna pa kota territoire nanga bandundu kuna po na posa na kanga batu nyonso ba me tribalisme na mboka donc boss kabeya respect nzamba pambolo okende musika. OK sur les boni mais c'est les kind ouais mais c'est l'équipe bien maman journaliste il faut peuple congolais ayeba que depuis 1975 Mobutu aleka na tribune na Nations Unies alobi ke na couper relation diplomatique na République démocratique du Congo. Or nzambe azoloba na makomi na ye na komodire ba o ba komodire Israël na kopambola ba oyo ba kopambola Israël. Preuve la po ko tuna ba congolais nyonso ke na kati ya Congo to za na ambassade ya Israël te parce que relation diplomatique na bango ekatana. Félix lokola pouvoir ne ezala ko ba Joseph te ba mafra masonte ezala lokola ba ya ba Mobutu te ba kenda ko zo kindoki ya makasi pouvoir na ye e wuti na nzambe. Et na koyebiso na fond la parenthèse koyebiso que si c'était la volonté des hommes Félix Tshisekedi alinga za la présidence de la République parce que le monde entier va comploter bandenge nini ko détruire IDPS ndenge nini Félix Tshisekedi wana zo pouvoir te Union européenne prévala pour komona ke France lelo France a komi ko gumbama liboso a président de la République azaki seul pays lokola za membre permanent ya Conseil de sécurité des Nations Unies a convoqué réunion pour annuler les élections ya République démocratique du Congo batindi mutu na bango o babengi Paul Kagame président mukia kolega ba président en Afrique que kende yebisa ba élection ezala annulé ayawa mais grâce à Dieu nzambe lokola se manifesta kaboete a s'incarner na Trump a nommé niet les élections et les cas qui malamu c'est Félix Tshisekedi nde a gagné ki donc pona koloba ke mboka ekendaki musika mboka Mobutu atekaki yango Joseph Kabila ye akundi yango Laurent Désiré ye alimwisi yango maintenant pona ko bimisa mboka wana esengeli ba prière nde na yango moni président république a reconnaître bi 75 mboka tekamaki tozaki na Israël susu akokangama te nzamba pesaki biso mukongo seule façon nzamba ko yoka biso ezaka na nzela ma prière et soko constater ba prière à président république a prié na 4 domaines et loka liboso asengi bolimbisi aye moko imaginez-vous depuis Congo depuis 1960 si 2018 Félix Tshisekedi a tika la kozala même ministre était même député était donc a participé à la gestion ya mboka ote mais alobi ke non na sengi nan bolimbisi na sengi bolimbisi ya ba président ba gestionnaire ya kala ba Mobutu bakambo basala nzambe pe agréer prière wana pona koloba ke non prière eleka ki malamu prévala puis okotala côté bandoki bazalaki na côté bana nzambe bazalaki pourquoi président Félix a coaché prière car le même le 23 jour Jean-Pierre Bemba Bandekuya on a prié à le peuple à retenir les acquis pour la nuit. Président République, ba prière nyonso sonano eleka na monde na Congo à maman. Eza ba prière moko ya flatterie pour na kolia Kabila mbongo. Pour Kabila zaki vrai yuma ba président nyonso salika boy abimisi mbongo. Mais o ezande président République nde asali prière. Constitution lobi que c'est lui le garant de la nation, le symbole de l'unité nationale, c'est le président de la République. Na nzela na yende asali prière nde likolo efongwa maki. Pona koloba ke tozala ki jour moko na bango te biso toloba ki le 23 to ko dédier mboka na biso na maboko nzambe Jean-Pierre Bemba zoa Jean-Pierre Bemba lokola bango bazana ki ndoki ya franc-maçon wana lobelo makamba solo la muka ezaki ndoki ya franc-maçon ndenge nini peuple congolais akokufa bango na monde mulili ba comprendre que non
pays ekozala délivrer nde balobi ke to contre bango to tia pe le 23 soki tozali motema mabe lokola to na pouvoir tolinga tolobake to tia ba policier babeta match nde kabila za kosala biso batu bakufi batu bazoki ba policier bazoki babuti bitumana papa na so ya biso lamuka baza ba venturier kosakana ata gaz moko ebeta mate bana poto bana kasumbale sa Lubumbashi mutu moko akosa bino te ata mutu moko mwa litanga makili etanga makili basoda ba hôpital bazoki na nini basoda baza na hôpital te eza ba comédien ba réseaux sociaux tala ba réseaux sociaux basakani na première dame de la République o ake kozwa bana moko na ba Rwanda tandis que Congo eza na nzala nazo biso ba Congolais la majorité des Congolais sont des aventuriers il faut la prier pour les délivrer Choli na mona ki on a TV vous avez rendre bango visite na hôpital baza na ba pota baza blessé banani ba policier oui tala bien wana ba réseaux sociaux lokuta bato bazoka ke Jean-Pierre Bemba ye malamu bakitisi ye pe kitoko gaz ebetamite mutu azobunda mpo na état de droit ke etinda so bapolisier babeta gaz eza bacomédie na bango problème eza nini problème ezali bango baza koya ke babuka basota muto o président république azotia Congo ekoma lokola tiriki ntango bamasi place batie betalage wana basala ngo mutu akwe ye moko azoki nde tosala nini mais gaz boy yebisanga place ni omonaki milinga ndenge IDPS aza kobima omoni milinga ezobetama eyo bakabila azobeta bango ndenge mpe Félix asala eza biloko ya lokuta gaz ebetama te président abendaki kasongo matoi abi kasongo yo nde oza commandant ya ville makambo za kosala na kabila awa eza so kabila te awa eza état de droit kende respecter Jean-Pierre Bemba respecter bato bazoyamba ye asala meeting na aloba nyonso akoloba mais message Jean-Pierre apesi ti lelo ezosala souci Jean-Pierre Bemba ti aye wana croyant ke akoya koloba eloko ya malunga aparvenir koyebisa peuple ke nga na Félix na problème te d'ailleurs mwasi na nga aza moluba tala message opesa bato donc c'est-à-dire soki mwasi no aza moluba seke oza problème na Félix te mais caméra aza proche ya président ya république mwasi na aza moluba te c'est que ça na problème na président biso tozala kasaka oya alobake no wi na ndimi alobi ate eloko moko te nazalaki te mais tolandi yango na batélévision tolanda bainformation Jean-Pierre Bemba alobi boye combat vérité des îles na boye yango un aza hypocrite ntango akiti na aéroport ya njili batie micro na bana basi ya bajournaliste ya France 24 alobi ke babanda kosala bamarche pacifique mpo na vérité des îles aye na Sainte-Thérèse a changé abadi koloba ke non o na ye combat vérité des îles eza combat na ngate pourquoi nazo telemela bango baza na leçon kopesa peuple congolais te bayaki kosakana na biso kaka awa Félix aza candidat to bimisi na congrès ya ba élection bango balobi non candidat comme est-ce que makamba candidat comme etala IDPS te nzoka nde ezaki comédie na bango bakende kosakana na leader aleki bango na mayele na Genève yango to bi cette fois-ci maloba malamu maloba mabe to kolanda bango te Jean-Pierre Bemba aloba kitoko te ce sont des hypocrites ba akosi peuple na Martin Fayulu ebike Martin Fayulu azonga ndako ne babambaki mabanga o peuple azoyeba te na lobelo vérité pona ba base na azokenda azokeyebisa bato ke Jean-Pierre Bemba azona matuza tokobenga na fati basutu boye Jean-Pierre Bemba ye zéro atali tuza moko ozolanda nde bato bafasha kuna tala na Jean-Pierre Bemba bayebi Igwe Charman mais alinga bana osala ba marche pacifique et bongo ba 5000 soldats Jean-Pierre Félix Tshisekedi abimiseli otolo ba pona Prince Diongo bobeteli Prince Diongo ni Frank Diongo aza papa moko aza mayele mingi aboyine conflit po biso na IDPS tolobaka soko telemeli fati biso pe to telemeli je ko landa ba image na biso ne to telemela ba papa Molière to telemela donc oza derrière fati te donc même bato baza na cabinet à président république donc ça nous hérité que o telemela po to bimisa ba vérité osolanda mama biso candidat c'est le président de la république dernier cartouche o to sali mission mobimba na kino na biso o eleka na canal fiti na lobi clair na répondre même donation sur le koyebisete o yabe abe avantirie na c'est clair que non ko ça l'aventure te église catholique o eza na Congo eza église catholique o papa tindaki te eza église catholique o ba belge ba yaki pona ko coloniser biso ko yiba biloko na biso te a donation sur le vendredi le 21 bana poto akenda ko luka président na cité de l'Union africaine ko pezala kinini ko pezaki ba tie président seni po abimisa ndekone Jean-Pierre Bemba président na 2023 président comprendre que aza tribal abengani ende abandi ko sa ba déclaration peuple ezala vigilant tant Mobutu azoboma boya donation sur le yo ozala ki wapi tango Laurent Désiré Kabila ya ozalaki wa mama batambolini oningo lo ba peuple telemat siko mutu aza bien éduqué koleka yo formation malamu aza mobola te lokola yo so kenda sango po vie passe babanda futa atana gisango siko lelo so telemela un président bien éduqué ndi lobi quiconque na lobi ke aizala cardinal Mosengo soka lobi ka contraire maloba président Félix Tshisekedi ozongi se nanzela ke non troisième voie ya oyo kanani Mosengo ya ko bima premier ministre ezalaki papa cardinal Mosengo to bimisa ba vete bazala berere bele tala komona ke église catholique oyo ya Congo eza off papa tindaki te po papa o aza na Italie na Vatican aza enomu seria ko tinda basango lokola ote basango o baza na Congo bawuta direct na papa te bawuta na Belgique po ba ko coloniser ba yiba ba bien na biso ngo baza na mal éduqué ozolana tala ba aventure basala na mboko na 1990
mboka ezala kokufa Tshisekedi boyi coup d'état alobi boya toyoka na tokenda o tobenga conférence nationale souveraine na conférence nationale souveraine tolobi ke no multipartisme ezala gouvernement ezala tokepe na nzela élection Tshisekedi a gagné abimi premier ministre mais mutaye comme ma troisième fois muta église catholique comme ne mosengo pasinya o babenga soki cardinal ozolanda eleki tokomi na 2011 na 2006 Tshisekedi akena été bruit politique ezalaki te nyonso bana mboka ba congolais nazo betela bino lisolo po boyeba ndenge nini église catholique ba ina IDPS toyeba te ezanini na 2006 cardinal sali makele la élection te or que élection pe esalma na 2006 kanga tango Tshisekedi akomi na 2011 toyoka cardinal mosengo na ba donation ne ba bandi ba déclaration la vérité des îles on ne parle pas que la vérité des îles c'est Tshisekedi qui a gagné ba lo baté ba lobika la vérité des îles et les qui ba kosi biso wana tozaki flou pour minute tu fongoli biso que to moni que en tout cas c'est nous connaît église catholique ensemble baza be escroc ba maman escroc pour le début baza ko lengisa biso na ba déclaration na bango au moins na ndako nazo ke na yebisa batu na quartier boza la calme basango ba lobi vérité des îles Tshisekedi akobima nzo ne ba ventiler le côté ba ma yele te ba le côté nazo ba vérité nazo ba donation sur les cardinal mosengo na tanga na ba kombo po ba le côté ba sala le côté oso na biso basé le côté même na domaine de spiritualité na l'équipe bango na domaine de connaissance biblique na l'équipe bango ba na connaissance biblique te preuve à l'appui Samuel era ke ko luka ba roi ake ko luka roi David pour roi David abimi na moi Samuel akendaki directement tendeke donation sur la yaka boy mutakala ka boy apesi na adage na sima adage wana yeko lobake si c'était toi olinga osala nini alve mutabongo akobima moi ça me faut couper mutu nde ba yeko loba mutango ezaki yo metala ba donation sur la soit disant ba serviteur d'idée tane ba yaki mutu comme si ba besoin déontologie te nde na yango to lobi boy to komi na 2000 combien to komi na 2019 il y avait élection en 2018 ba yeko bima juste vérité des îles vérité des îles tanga kombo ba candidat bazalaki ebele Chadar azalaki président Félix azalaki Martin Fayulu azalaki c'est ni na cour constitutionnelle ba lobi que c'est Félix qui a gagné. Dans les sessions, les azobis, comme ça, la point de presse, la vérité des îles. Mais citer le nom de la vérité des îles, incapable de citer. Est-ce que Bataboy va basango? Même pape, évêque, il y a Congo Kinshasa, Benyonso. Bazar n'accès na fatigate. Comme on a bon système aventurier. Nazola belo makambasolo. Mboke zo bonga, so mboke bongi d'ailleurs. Bande konanga, aussi famille n'angeza famille catholique, bazaki 100 personnes, balongwe na bango, 666 oya. Batubabeta 666 c'est église catholique oh batubake différent ba comme na église de rêve na Philadelphie place Félix Tshisekedi apia complexe était to landi place vérité ça na Congo soki balobi vérité mutaliboso c'est Félix ngana landa Félix pour na loyengete na landa e pour na vérité si une église c'est que place ya ça c'est que bosolo ça po ya linga buzo baté place Félix ça place bosolo ça preuve à l'appui bana mokili ba congolais la muka ezalaki composé de 7 leaders pour le bénéfice que place Félix a sa vérité. Na sur 7 leaders, Moutalibosa ou la signature Félix Tshisekedi. Abina moni eza complot contre le peuple congolais. Kamere pe azala ki na riz, wana il faut le baga vérité. Azala na riz akoteka IDPS. A comprendre le ko la président Félix a retiré nga pe funa sala nini na landai. Merci mo directeur zaka histoire ko beta meyo kuna ozana yote. Yepe alandi président République. Osola nande konanga. Mais batika la 5 na 5 mois balbi toza dynamique to ko soutenir la muka. Mais babandi ko longa moko. Moussa Nengu Salobini, Albi Martin Fayulu Zala calme, mais Zala qui copie il y a l'un d'os au représentant Kofi Annan, na Jean-Pierre Bemba pour battre IDPS. Ozola na mama nanga. Pona ko lobake place Félix Aza ezalinde bosolo mboka oyo ko bonga. Mboka oyo na zone dima. Biso na IDPS na ba message tozotambisa na peuple congolais to loba boy. Félix Aza dernier cartouche. Soki abongisi mboka ote congolais moko comme président. Wana to kobelela nzambe Yesu ndayo comme président république. Donc pour le kolobani lokola kozala impossible. Yesu azala président république c'est-à-dire et kozala pas impossible Félix Tshisekedi abebisa. Biso moko na zo biso Félix Tshisekedi Aza dernier cartouche. Kutu pour la volonté nanga mutabo il faut passer 20 ans pour éduquer na batu bien. Le tebetali sur sénateur à vie to kanga sala coup d'état na président Félix. Bana mokili mobimba président Chikito vient nga Biber Timalanga na kati ya France vient moko malamu abenginga lobike Kabila linga sala coup d'état Kabila zalaki na aner na Kalev na ye na Mova na ye na Chadari na ye na ba généraux na ye azui incapable de sala coup d'état constitutionnel awa Félix nde abimi chef de l'état o ba américain batie matuza bo nda sala coup d'état botanga constitution te titre à sénateur à vie peuple congolais eza titre moko gracieuse exceptionnel. Pourquoi pas bien exceptionnel? Na mandat oyo président de la République nyonso osala na Congo. Et d'ailleurs na fongola bino parenthèse, elle bazo benga ke sénateur à vie.
c'est une prison à vie ouverte pour Kabila pour qu'il musika te. Wana to fongolanga la prochaine. Hein? Kabila za la présidence Sénat. Yo zo sakana na Sénat oyo Félix Tshisekedi to Sénat oyo o Kabila sala na bakengo adon. À cause de la présidence Sénat. Tango balobi ke sénateur à vie. Sénateur à vie bazo pesa ngona nani peuple congolais, bazo pesa na mutu président république oyo azalaki élu selon la constitution aux élections organisées. Et Kabila margué ba fraude na azalaki abimaki président na élection en 2006, na élection en 2011. Et la constitution dit le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Na fait un mandat na ye na ko reconnaître na bo konzi o azwa lokola garant de la nation ba pesi titre ba benyango titre honorifique. Et ça ce n'est pas une fonction active. Oh Kabila ko banda ko matana télévision bi moso incidentiel na Sénat et ezali fonction moko activité ezali titre moko honorifique na qualité azalaki nango ya chef de l'État. Aza incapable à kozala ni ministre, ni député, ni sénateur, ni haut fonctionnaire na administration publique ya l'État. Et pe qui ça mi peuple congolais bolanda ba réseaux sociaux te bazo sala ba baise. Bazo sala ba loyenge po batala ba vie ebele Kabila à cause de la té. Mais conditions za moko. Même selon la constitution, ndenge sali 10 ans à cause de la même autorité morale ya FCCT. Pour la autorité morale na ba loi na biso mboka et Sengeli a renoncé na poste à sénateur à vie ba pesaye. Or ceux qui a renoncé na poste à sénateur à vie ba pesaye ba conséquence nous ça mabe à sala na vie et razaki président sala nini et Holanda. Donc azala incapable là. Biso to comprendre que malaria ezebele na mitwa ba congolais na nzala na libumu mais avec le temps za négocier la traiter malaria ba comprendre. Nzaleza o Kabila tikaki Mobutu tikaki aux Holanda. Mais Félix yo babilanga ba partout ba nini. Félix a comme obongisa na ba prison. Pour ni Félix a obongisa prison parce que boy nani droit de l'homme ba lobake. Place bazo kanga ba tesa mabe. Poto ko kanga ba voler peuple congolais soit les calme. Construire d'abord des prisons pour droit de l'homme c'est la moyenne anine. Bokangi muyibi le oh ba place ngo za mabe. Félix a obongisa ba prison non pour les petits peuples mais pour des koulouna en cravate. Oui, nazo le bino mama solo. Ya cravate, ya machette bazate. Ya machette bazate pour nani? Pour nzala te mama. Nzala ere comme na mboka. O Kabila bomi pendant 18 ans. Mobutu kuta sali yango. Kabila yo Joseph abomi yango lisusu akundi yango. Nzala kombe belé. Ozolan, siko Félix yango moni alobi ke progrès social. Mama 100 jours ya progrès social, mama soki bino bona lopango moke. Botu tonga ba faux sceptique a bien. Nazo lobela yo avec Félix Tshisekedi. Mama tango tozolo ba tozotoka, tosala ba jeté. Peuple congolais Félix Tshisekedi a bas le tribalisme, c'est le dernier cartouche pour le peuple congolais. Soki na Félix na 5 ans simbité congolais mo za la présidente, wana toko telema, toko kufa. Soki ya bongisi te, c'est que Yesu nda koya comme président république. Le collègue aux impossible Yesu comme président république démocratique du Congo, c'est que aux impossible pour Félix Abebisa. C'est que a osala kama kama malamu. Peuple congolais, faites confiance au président de la République. Tala batala muka bema na ibsa bino na bemission ko yake azoya po ya ko luka poste. Yeyo ayi. Mais ba discours azolo bana mama 10 ans na CPI. Et Mundela comprendre que Kabila corrompaye na chèque blanche. Mundela yebi. Bake ba fibi mbongo na CPI nyonso si l'état la na melamba yaki nango na pantalon. Wana bemba te. Bemba o papa Jano. O to yebela. Aya bon tala même polo somo ilamba mo iso serré sans cesate. Aya ko luka musala et Félix na bolingolo to tiga to tinda ata directeur à DGM na lufu ata na bakota bakongo ake ko travailler ce n'est pas un problème. Félix Tshisekedi a président pour tous les Congolais to tinda ata na lufu ake asali na ye. Mais nyoso wana côté ya Bemba po Tshisekedi azala limbisanga mama ata ba mega to bakisa. Tshisekedi wa mulumba zaki c'est le président abengi Bemba Bemba venait Mario za meti yaka to solola na 2006 Bemba yaka mwana mobali wana Kabila ce n'est pas notre frère. Kokene na élection wana te so ke na élection wana e ko coûter vie na o cher Bemba boy ko yoka Tshisekedi abengi na papa ya Bemba o baza benga Jano Bemba mon frère soki mwana no akena be élection yo même vie na yo e ko coûter cher tala le to regretta papa Jano Bemba nana boma papa Jano Bemba Jean-Pierre Bemba mwana moko oh mais souci te na ce pays ozola na mama tango bakange na ce pays ale souci wana emotion kufi or soka yo kela ki Tshisekedi ko ke be élection wana te alinga za la pe muyibi mbongo te bapesa ki balinga bakange te kopo bakangela kezani muyibi mbonga chèque blanche batala ba milliard mama na oyo ya bango izako ta ba entreprise na oya ya zako yiba na rebellion CPF binyoso piu nyonso sili na tali Bemba zo bima na avion bi ça ce n'est pas Bemba na souki changer et lamba lokola ngai donc nyonso changer donc pour la loba nini
bobanga na bino te aye koluka poste poto ni mabemba aye koluka poste ya salate ti ba discours asali na s'intéresse peuple congolais eza asengo audience kutana président république mais président république aza accessible aye yo zo mona ta vérité des urnes na yo pe fayulu ozala ki atufuli yo olanda bemba tala ndenge bemba bombio na kacha mutuka ata tala na ndenge batemi classement Adolphe Muzitu boye o mususu ba cadre na bango so ala muka boye ye ba bombi na sima kuna do un marionnette muto batindika donc pour la ni peuple congolais fait confiance au président de la République. Donc Félix c'est soit bongisi mboka oté je répète mutaya ko comme président za Yesu na ambition na ngana senga na nzambe na ba décider à monde ba mutabwe ba pese 20 pour toi malaria belé Ozolanda a traité biso na ba malaria nzale si la tango raisonnement banda ko malamu nde ba alternance banda osalema pour to risquer président république qui a sali 10 années bongi to suis sur un autre aventurier Ozolanda tu es le roi to linga Dauphin je suis sûr que Dauphin na IDPS pour seul bato malamu o ba raisonner bazana IDPS donc pour ça la politique malamu il faut être à l'IDPS c'est l'IDPS qui est tenté de lutter pour l'intérêt du peuple congolais en dehors de l'IDPS ça j'ai même ma tête à couper il n'y a aucun politicien qui peut parler pour l'intérêt général. Yangana lubi nzamba pambola président na biso vraiment azwa mikolo asala ta 200 ans na mokili oyo pour Congo kende liboso nzamba pambola mais c'est le président vraiment na ba prier mikolo na prier libala te musala te na prier ka ko sala 200 ans na sena mo pour Congo kende liboso pe nzamba yoki ngai libala eza problème te pona fati libanga biso to ba potisser so to bandi obeta mabanga bato balanda biso ebelete ba lo bato obeta mabanga poto senga bato mbongo bato nyoso balinga IDPS nzamba pambola bino amen. OK là tout ça qui na abécholé on les a ba propos ya abécholé mon akoko sur le plus le numéro contacter numéro contact so bona pesa kaka po il faut ka bosunga plus 243 82 0320 142 plus 243 82 0320 142 benga même je auto comprendre te pour boza agiter belé on a yo ke belé boy Félix pouvoir de outil na nzambe États-Unis azo sécuriser on a ce peuple congolais azo sécuriser mutasa la coup d'état azate boza la calmer les 30 jours les to comme na bino lundi les premiers jours na web sabino te comme lundi c'est toujours Félix Tshisekedi qui est le chef de l'état et conseil à souka pour na bataille c'est bon ça la man gouvernement bimba pour inane so ko kika gouvernement bimite président république a bomi ensemble toke na assemblée ya sika o Félix abimisa 500 députés ya yemoko donc boza na choix te bo sala mbangu makambo ke ne liboso peuple alia OK ba lembisela bino ba lembisela OK on tozaki na bécholo na ba propos ya bécholo amona na ba remarque ba reproche numéro de contact dans les commune en commune ba mancho et ordonnance pour répondre là je dis merci à Jonathan qui derrière la caméra pourquoi pas Anelka je dis encore merci à Andy Louisa merci à toi merci à mon papa Jean Poika Béa merci à Lévika de Godé Paris pourquoi pas Elaka bon anniversaire à toi profitez de la journée na yo quand on m'a Carmen on se voit sur un nouveau numéro bye.